lokola bosunga bato na ba 10 000 na ba 5 000. Mama Denise artiste na yo pe Zena ye oyo 15 ans yango oyo na France na kotisi ba demande mais na mukanda nga naza na mukanda nga za mukanda tala mbula to mvula nde babengaka ezobeta na mukanda me na souffrir na mboko bopesaka valeur te na mboka bopesa biso mpe valeur na mboka mama bacontrat nyonso bosinyalako biso baartiste tonyokama na mboka poto tokoma bafemme de chambre na mboka ya poto Zena na bino ye toi 3 heures nauti mosala te mpo nasalaka me lelo nauti mosala te naopola mbula na miniti oyo mpe bosunga mpe biso te bino opesaka mbongo na poto kaka na loyenge kaka bona loyenge opesa mbongo naosala na poto nasalaka tonyokomaka na poto awa makasi siko ngai na miniti oyo ndako te naola libanda bademarshe nyonso nasali nakotisi badossier nyonso baorépondre nga te siko na libanda me nasalaka naosala na poto nasalaka naonyokwama yaya mama Denise Nyakero motema ya papa na biso donc voilà mama présidente Vini nakoma lokola Jali Faite tala ngai mwana bino nayebi te naoke hôpital babetanga tonga na ko mpona kufa babénéficie siko nga na miniti otala o Zena nakomi lokola mbwa nakomi lokola makaku bosunganga na place ovanda te na libanda mbula ebeta na libanda me nasalaka. Voilà, bonjour, bonsoir la grande famille des MK Mbelou TV officiel, ma grande famille, le plaisir est toujours pour moi de venir chez vous. Merci beaucoup à tous nos nouveaux abonnés. Je tiens personnellement à vous accueillir chaleureusement dans notre famille MK Mbelou TV officiel. Chaque abonné compte et nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Votre soutien signifie le monde pour nous et c'est grâce à vous que nous continuons à grandir. La famille, je vous ai amené, je crois que vous avez entendu Boyoki, notre artiste comédienne, Zena. En tout cas, Zena, nous savons tous combien est-ce que Bandegonabiso artiste oyo bazala qui ensemble na de faire mangwaou parce que auta na groupe ya mangwaou auta pena na groupe ya mangwaou ba période wana na kin sokyo ki Zena la guerrière bazaka na ba Gabriel ya Gabi Tumba lelo ya Gabi koma ya Gabi Tumba donc bazaba artiste oyo o bazana talent bazaba artiste o baza penza na talent. En tout cas, nayebi tendenge ka bat baloba ke poto ezalaka cimetière ya ba artiste. Là, je ne sais pas comment est-ce que la Duchesse, Hans Luzolo, leader Amisi, Meta Pinga, bango ba s'en sortir, sala ndeni pour s'en sortir. Parce que bango au moins nous savons que bazo sala momaka bozo tala bozo mona bango baza toujours dans le net baza toujours na misana bango nde bazo sala mais koyoka audio to vidéo kotala vidéo ya ndeko na biso oyo
la famille, ça m'a vraiment beaucoup dérangé. Ça linga passe ma casse. Comment on a que mutazana art. Mutazana art na nzoto. Aye ko senga lisungi. Sko nga na o comprendre te. Alobi ke azana mukanda azo sala pe. Sikoyo. Après cet exemple, Jani faille de fin na biso molimo na epe mana kimia. Alobi que bazela te koma neti ya Jani po babanda osala ba contribution tout et tout. Nzambe na nga ba artiste na biso na oyeba te so ide nini vraiment bazana ngo. To mona te na yebite est-ce que na poto bino bat bozana na poto kuna ba artiste oya poto ba président na bango et da président comment culture na bango ba pesaka bango ba mbongo ba pesaka bango ba ndaku to ezalaka na moi organisation moko boye batango en place peut-être pour aider bango pour ba émerger yango na bango bazaka na bango bien par rapport ya ba artiste na biso ya Congo ou quoi ça commence à nous saouler là. Et comment ça passe parce que nous tous ici tous souffrir hein biso tous souffrir. Mais toro ya te ke to banda to ya to benga to bando belela likamuke mama Denise et ça passe franchement et ça passe comment na boy zena nenga zana ba talent hein ana ba talent nga na pesa exemple muksika te na pesa ka exemple ya mama étoile. Mama na biso étoile aza mama moko oyo aza na batalan moko ya makasi. Aza na batalan moko ya makasi pe ya kitoko tango akendaki Angola. Amoni ke esimba te. Qu'est-ce qu'elle a fait? Azongi ta mboka no ezaka mboka na yo. Babi bien reculer pour mieux sauter. Mame to tango amoni ke esimba te ye lelo na Congo wana ataku to asimba ne ba milliard te mais aza bien. Ça vraiment bien la semaine à Kendarata donc na 7 jours à semaine à cause peut-être na jour moko kazaka nango ya kokyo vanda pemi 6 jours mobi mesaka ba benge a ke tourner à mois $10 ba benge kuna ke tourner à mois $30 ba benge kuna ke sala émission à mois $5 tout ça là et ça fait nombre. Mais ba artiste na biso boza na ba talent tongo moni ke zo sala oza na potongo ezo simbate o apply o sali ba demande pona ozwa ndako ezo simbate o sani ozungi na mboka na yote pona mboka na muto opimelo ndako azate isifika oza na mbongo no Kongo na biso eza nzambe na nga na Kongo na suza mbongo na yo so lingozo ndako ata na Gombe ata na bova soki bova ekoba soki bova ozwa na Binza ozwa wapi okozwa ndako partout l'essentiel ozaka na mbongo na o l'essentiel oza na mbongo na yo siko tongo monika esimba te ndeko nango lo bando belela boye po bando sala biso lo bake non ndenge za boye soki bozela te na kufa to donc là ozo baba zela te que comme lokwa ya Jani c'est que to zela te que okufa yo okomi na pusa okufa okomi na pusa okufa ba gabi baza kongwana bakufi ba au travail bato génération na bino ba mama e bakata ba maman Nicole Bakata baza en Congo na bazo travailler et puis baza ko évoluer baza ko émerger trop bien même lelo otozana ba jeune talent o ba yé na monde ngo ya théâtre wana misusu peut-être ba sepela kaka nenge bino bojua ka ba bien etenga pe vraiment tout cas des na la guerre a joua il faut ngapena comment ça ka théâtre ba sérieux kutu bino bo sa théâtre ba ndo mo na théâtre le quoi lipa ranguba ba seri wana ezaki so sata ata muta maboke wana mais lelo o mutu nyonso akomosa maboke to mona tina ba TikTok bakomosa la o maboke show mutu nyonso leki bosali mwa nini moko boye wana mwa basale bino mwa casting amukiale bosali mwa 2 minutes mwa 10 minutes moko wana théâtre lelo comme na valeur ma chérie nazo yeba te est-ce que azana kwiti azo no bango. Elle est consciente de ce qu'elle dit. Ou bien Ezanini. Ezanini. Ezalaki a Maman Olive azo ede ba comédien. Maman Olive. Quand tu n'as quoi abusé, toi abusé. Ba artiste en kawana.
ba abusé ba mama olive lelo ekoma ba msuba koma na dernier des cas na posa ki mona ba beng mona kinga kati kuna moi velo pa kaki mona ebimi ba zongi nango lelo ezaka suti siku ekomi mama Denise c'est quoi avec nous les Congolais? C'est quoi? Je me pose mille et une questions. J'ai un peu envie de savoir c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec nous les Congolais? Tolin ko zwa vie au sérieux. Tolin ko mona kama kamnyon solo wa ba aventure. Oh buena minute so bwezena eloko sali ata oza sérieuse. Batu ba mona on kaneti comédie. Batu ba mona on kaneti comédie po ata oza Jani Kutu. Azena mukanda te me baba kia banda osala le mona mikanda batu. Ahosala mika ozana na poto ba mama evala bazakuna bosabino so bouta papa moko mangba lai ba mama evala bazakuna est-ce que au contacter ba Devos Musoba au contacter ba la duchesse au contacter ba artiste diaspora ndebino bo mibenga ko contacter bango po bisa onke non je na situation bona na ndaku te na mbongo ndanga bona osala na mukanda me na ndaku te menga na bibino kuna so bino batapotonde boza so oza da na mukanda boza da na avantage oza na avantage ata okota parce que oza da na mukanda comment na France kuna soki Belgique place oza bakotika une moto comme des française barotika yo ozalo kwa clochard barotiko ndeni eza anomalie nini se passe qu'est-ce qui s'est passé au probabo ya kopeso muka nini bandako wano yo za ko senga po ba peso ndako ozoki ko remplir ba dossier ba document po ba peso ndako mais bazo peso ngote pona nini au moment où oza na mukanda oza résidente kuna na kati ya mboko zali mundela za kwa biso batu mwindu te ya mundela za kwa biso batu mwindu te so kuto za katana mukanda te on allait comprendre mais olobi yo moko ozana mukanda et puis osalaka na ba fan na o ata moko te ata moko te parmi tes fans moko na bango ta koko zote na bamboka msuto mona gani azui ozo vanda ta obo partager ta chambre kuna poto pesalit yo ndakwana yo te mtu signa contrat mais ozo foutela na chambre parce que tu travailles ma chérie tu travailles pour ninto linga kato yo ksaka communauté congolaise soni nyonso oui, comme ils sont, qui sa communauté congolaise, la grande famille. Moi, je ne comprends rien. Je ne comprends plus rien. Je me demande mille et une questions. Et on Congo na biso. Et ça quand on fait la président ba soko la biso te ou bien te Congo na biso. Tant ba mboke bandako ke classe. To suka na maternelle ou bien Congo na biso. Na éviter la famille. Des fois ça me saoule. Des fois je me dis Seigneur. Mboka na ngai tosala ndenge nini mpona mboka na biso tosala ndenge nini mboka o Congo fo tosala ndenge nini po mboka o Congo ebonga. Ça fait vraiment trop mal la grande famille des MK Mbelu TV officiel. Tant na moni vidéo o interpeller nga na lobina ya nango bandeko nyonso o bazana na mboka musika to utaki ko lobela apo na makambo ya Jani Fai. Tolobi ke ezana ba ata ba artiste te ezana batu ebele o baza ba congolais bazana kaya ya défunt Jani Fai ezana ba congolaise ebele bazo maltraiter mibali na bango ezape na ba congolais ebele bazo maltraiter basi na bango kita nous maintenant ya ko tirer les sons ke tango moni ke loko ezo simba te Otiki, si ça ne marche pas, tu ne peux pas forcer. Si ça ne marche pas, tu arrêtes. Point barre. Zena sopo to esimba te zonga na o Congo mama. Congo na biso za elengi biso na kisonso. Kitoko makasi biso na kisonso yaya. Mboke elengi. RDC. Mboke elengi na Congo na so zongi. O banduzanga note na batournage poza de na tala na yo oza ne loko o ezayo na kati oza na ngo ezayo oza ne loko o nzamba tsakati na pourquoi zo telenga na pourquoi zo miyima au moment où na mboka na ozala mutu munene na mboka na Congo ozala vraiment mutu munene
En tout cas, la grande famille des MK Mbelu TV officiel, tellement vous informer, c'est mon devoir. Quand je vis cette petite vidéo, je me suis dit non, faut na informer, puis bande qu'on a biso oyo. S'abonner na MK Mbelu TV officiel pour que bazala sous-informé te. Tozo beta sete, bande qu'on a ngai, ndeko na biso zena ayoki soni te parce que kufa soni komona passe. Bandeko o boza na poto o boza na possibilité ya koede ndeko pona kozwa ndako parce que alobi bien ana mukanda ana musala donc c'est-à-dire soki azwi ndako azala capable ya kofuta ndako soki batu oyo bayebi droit to loi ya makasi na bapoto wana en tout cas boluka ndeko na biso zina bo ede ye po azwa place ya kovanda atika kolala libanda to soki boyebi mutu oyo akoki koede en tout cas bosala tout pour contacter président de Vos, beaucoup contacter Mike la Duchesse, beaucoup contacter président 2 minutes, beaucoup contacter Hans Luzolo, beaucoup contacter Bobo Mano Kazape kuna na mboka na bango na poto kuna. Bo contacter bango bakoki kozanga ata meta pinga boko akozanga numéro ya Zena la guerrière te pour que bo guider ye azwa ndaku o azana ngo posa ezate que mama Denise pardon il faut ayasko pour que mama Denise kuna na France kuna place yo zali so na Belgique mama Denise azani commissionnaire car peut-être le quoi moi sa président so qui a keinde za lobby poto za mboka loi poto za mboka loi ezate que le quoi mama Denise sa première dame na RDC so ka ke kuna na France maman ba il y a une de mes artistes il y a une des artistes congolaises ici elle a besoin d'une maison et il faut la donner la maison. Non, ça ne se fait pas parce que poto za mboka loi poto eza mboka loi eza lokwa Congo na biso te eza lokwa Congo na biso te. La grande famille de MK Mbelu TV officiel nalinga abino makasi. C'est pourquoi c'est incroyable de voir à quel point notre communauté s'agrandit pardon, et cela ne serait pas possible sans vous. Chaque like, chaque commentaire et bien sûr chaque abonnement nous motive à créer encore plus de contenu puissant et divertissant. Ok? Si vous êtes nouveau ici, ne manquez pas nos vidéos précédentes et assurez-vous de jeter un coup d'œil à notre playlist. Nous avons de surprises et du contenu excitant à venir. Alors restez connectés. N'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour. Et si vous avez des suggestions ou des idées pour de futurs contenus, partagez-les dans nos commentaires ci-dessous. Votre voix compte et nous sommes toujours ouverts à vos idées. En tout cas, que le bon Dieu puisse vous bénir. Je me t'ai dit que je viens un peu vous informer sur cette affaire parce que moi, ça m'a vraiment beaucoup choqué. Il y a un moment où on a moi si à ça les vidéos boye donc c'est-à-dire à comme penza na suka. Mais nga conseil nga na opesa na Zena la guerrière soki vidéo o ekoko melae en tout cas ndeko na ngai soki ezo simba te na poto zonga mboka. Zonga na mboka na yo eza mboka na yo ya. Mboka na eza mboka na yo to kolika ko souffrir ndenge zo souffrir no to lobi bien 15 ans. Siko 15 ans na so za ki na ba kino na ba artiste belé ba na ba kino na 15 ans na vie artistique ba rouler carrosse ba na bandako ba 2 3 4 5 chambres ba zo vana na batu na bandako donc omoni donc ngolo ba teka ke soki oza artiste ok poto nde ale ozoboya kozonga mboka na yo zonga mboka ozana mukanda zonga mboka mais kata 3 mois zongo tala nano étudier terrain comment est-ce que ça va marcher reculer pour mieux sauter. Merci beaucoup, que mon Dieu vous bénisse en tout cas. Si nzamba zongite so nzamba zongite ngana bino to kutana parce que musana ngai yango ko informer bino à chaque fois soka news moko koti nouvelle moko koti en tout cas nazaka vite pona ya ko informer bino parce que bo pesa biso pena o ezali valeur
tant que vous s'abonner, ça valeur mon alors na retour je vous dois beaucoup du respect. Bah salutations nangana bino nyonso babone nyonso ya MK Mbelu TV officiel. En tout cas que le bon Dieu puisse vous protéger. Nzamba baki c'est la bino o ezangaki et puis je profite de l'occasion pour souhaiter des joyeux anniversaires na batu nyonso babotama na mois d'avril. Ba mbotama elamu na bino nzambe wana oyo akela liko na se à subvenir na ba besoin na bino. Bisous, bye.